Mais maman boy bisa pe jibe to yo ka so nité pour no parce que ça des pas du ba faire étonner to télémi là. To yo ka pe so nité à koloba ke jiba stopper parce que ba biloko est comme clair c'est liwe zo landa e kaka. Bonjour, il est vraiment difficile de croire à ce qui se passe vraiment pour l'instant dans la famille Wenge. La famille Wenge est encore une fois de plus en deuil. Il y a quelque temps, c'était Séguin Mignon. Après Séguin Mignon, s'en est suivi donc le tour de Zulema. Et aujourd'hui, ça rentre dans la famille de JB Mpiana. Mais qu'en pensent les gens? Qu'en pense aussi la famille de la petite Océane qui vient de mourir? Bien sûr, la femme, la mère de la fille a parlé avec quelqu'un et puis elle a été enregistrée quand même. Donc, vous allez suivre au cours de cette émission l'intention de la maman. Et la maman dit, on m'a volé mon enfant. Bayi Bingamwana. Dans notre langue, quand on parle de Bayi Bingamwana, cela veut dire, c'est une façon de s'exprimer pour dire que il y a eu quelque chose qui a été fait pour que ma fille soit morte. Et voilà, vous écouterez dans la vidéo, on parle de ce qui s'est passé, dans ce sens que la maman n'a pas compris pourquoi l'enfant est morte. Donc c'est trop brusqué. Accident de voiture. Une fois de plus, un accident de voiture dans la famille Wenge. Bon, chez nous, sur Rango TV, on ne peut pas commenter ça dans ce sens-là. JB Mpiana, c'est un des nôtres. Nous connaissons que la mort, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais quand ça arrive comme ça, les gens commencent à se poser la question. Et quand les gens se posent des questions, on le dit maintenant, on commence à se demander. On se pose la question de savoir d'où vient ces genres de morts, d'où viennent tous ces problèmes. Alors, voilà. Pas trop longtemps, je ne vais pas vous garder à écouter tout ce que je fais comme commentaire, mais en tout cas, essayez donc de suivre ce que la maman a dit. Mais je dis d'abord bonjour à tout le monde. Je sais que je ne vous ai pas salué, mais je dis bonjour à tout le monde. Vous êtes en train de suivre Rango TV. Rango TV, maintenant dans la rue de Moston. Et voilà, on est en train de faire un enregistrement en public. Il y a des gens qui passent, c'est un décor tout à fait différent. Voilà. Bande koba bolingo bokina malamu te mama ya mwana Océane Piana azali bongo kolela pe alobi bayibi ngai mwana. Bayibi ngai mwana elakisini na monoko na biso na lokota alinga na so moto abi te bayibi ye mwana ezalaka na mwa eloko moko na nsima me biso tolobi tokosala commentaire na sens wana te mais tolingi kaka kopesa kopresente bacondoléance na famille ya mama Océane pe na ye moko JB Mpiana Mokolo mpa mokolo. En tout cas, ba condoléances et belé na JB Mpiana Pambate azali bongo, un des artistes que nous connaissons, un artiste musicien qui était prêt à reprendre sa carrière, mais en tout cas il y a toujours des blocages. Et le blocage là, je crois que comme le dit si bien Ken Piana, JB il faut moi le sambo penza. Merci tout l'andana no elelo ya mama. Elelo ya mama ezali pe elelo ya bana ya Wenge musika PCBG topé Wenge mobimba clan Wenge mobimba. Tokokamata ba Wenge nyonso maison mère Tonia pe ba Wenge tindika tovanda. Merci. Tokutani mbala ya sima na sima ya reportage. Mais maman boy bisa pe jibe to yo ka so nité pour no parce que ça des fali pour pas faire étonner to télémi la bango. To yo ka pe so nité à koloba ke jiba stopper parce que ba biloko est comme clair te liwe zo landa e kaka nyonso maman to loba ka innocent. Nyonso to loba ka jibe ba condoléances franchement. Maman to lobela jibe pourquoi to yo ka so nité o banga e. Ah. On ne peut rien de ce côté-là. Ça va sur le coup, mais ça passe. Merci beaucoup. Merci, maman. Tozo banga JB Mpiana ngo pe trop, pardon. La famille toyoka mama ya Océane à cœur ouvert, boyoka voice nae, na bateau bokoti sikoyo. To like vidéo la famille pour te protéger vidéo. Nati la maman de Océane, boyoka ninga zolela, na micro teme, na téléphone. Ah, nzambe. Bino pe likamba grâce mbizo to lembi en pardon. Au fond la carte téléphone boy grâce mbizi. To lembi déjà. To lembi sije otozwi non sije JB Mpiana azolia bana, azolia ba travailleur, azolia bana. To tika non grâce mbizo wa ki kuna. Toyoka voice ya mama ya
moto enregistra qui est eza Marlène Kasanga na zu voice toyoka voice na bino nyonso elongo bozela boyoka voilà yango yo. Allô, bonjour. Ça c'est la maman biologique de Océane Piana. Maman Nicole Solondonga soki londonga bino botuboye bia vibra pe na Paris lelo oyo ayamba Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur. Donc yeyo ba osula na Marlène Kasanga na téléphone. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza petite sœur à quartier Nangirindi, Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là, j'avais même pas réalisé. Je voulais savoir si c'est vrai que Océane Piana. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza petite sœur à quartier Nangirindi, Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là, j'avais même pas réalisé. Je voulais savoir si c'est vrai que Océane Piana est décédée. C'est moi-même, Papa Nicole. Ya Nicole. Océane Piana Koufi. Oh non, c'est pas possible. Non. Ma fille. Ya Nicole. Ya Nicole. Ya Nicole, akufi na nini? Oh! Non, j'ai la chair de poule. C'est vrai. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Ya Nicole. Non, Océane. Amélie n'a été là côté Bakouché dans voiture, na poto awa. Marlène, on soit na Marlène. Nzambe na ngai. Ya Nicole, voiture en haut et tout à qui est wapi. Na autoroute, wapi. Ya Nicole, nazoya. Boyoki wana eza mama na ye. Alobi babendinga makasi bayibinga mwana na nga. Mama tant que chrétienne, nzamba pio makasi. Kotika pe nzambe na ote continue kaka. Kosambela continue kaka. Konzimela nzambe wana. Et anzela biso nyonso. Même jibe mtalie nzamba permettre. Parce que ndoki pa kotie la au piège. So nzamba épargner yo. Combien de pièges nzamba épargner abiso bandoki batie la abiso. Donc so nzamba épargner na piège wana bandoki batie yo okufa noté. Donc nzambe kaka a permettre. Nzamba permettre. Maman nzamba peso makasi zala na courage ba oboyebi maman na biso Nicole so londonga so nani na bosani côté non prononçant bien te boke ko soutenir ye na Paris bo pesa ye makasi bo lela na inde bible bike to lela na ba auto ba olela bo lela na ye bo consoler ye donc nzambe pe a consoler parce que c'est lui le consolateur a consoler ye mais il y a pas si ko bon sa grande fille comme ça mwana atangisi mwana na ye mwana sali betide nyonso à venir à mwana na ye zaki vraiment ya kitoko mwana zaki na 28 ans si je me trompe pas bien ça 28 28 ou plus si je me trompe pas bato boyebi beaucoup ma ba commentaire
atie motema na mwana ye tam su lelo nde to biso so nde to koma bakoko tozala na posa ke bana biso to bota basunga biso tant biso to koma faible bana bazwa relève na biso basunga biso mais c'est triste ko bungsa mwana mwasi ya mukolo oyo tant so alinga osunga mama na ye na kimobange donc c'est eze loko mama za bien te vraiment faut beaucoup de prières aussi bato bo soutenir ye na ba prière bo soutenir maman na ba prière bo soutenir ye physiquement bo qui est sur place moralement na ba conseil nanana pourquoi pas financièrement ba beaucoup ko soutenir ye pourquoi pas boke ko sunga ye na ba na nyonso wana en fait boke ko mona ye bo consoler ye parce que c'est pas facile ya bungsa mutu mukolo boy moi c'est mukolo boy moi si kitoko donc ah là 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 mais ngai penza jibe mpia nanga na osepela no lisute franchement je te dis la vérité non sepela no lisute na makambo oyo kokufela bato ka pamba boy basege minyo nzoto mobesu bakeka boy bazulema bakeka boy lelo su mwana te nga jibe na osepela no te na osepela no te jibe mpiana ata mokie. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza petite sœur à quartier Nangiri, à Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là que j'arrive même pas à réaliser. Je voulais savoir si c'est vrai que Océane Piana est décédée. Papa Nicole. Ya Nicole. Océane Piana Koufi. Oh non, c'est pas possible. Non. Ya Nicole. Ya Nicole. Ya Nicole, akufi na nini? Oh! Non, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai la chair. Ya, yoka kizengi mususu oka bata BCBG. Toi, tu es malade, soit disant la chroniquière. Elle est en train de traverser la route en quoi Jibem Piana et dedans. Kizengi nyama. Zana supprimer au nyama. Kende kuna. Kizengi bobino bando kiboliaka. Ata o traverser route. Bukai boro comme c'est soso. Bo comme c'est nyama po chauffeur à tout. Bo yebite bando kibalia bongo. Bata Jibem Piana bo yoka douleur. Bo yebipenga pona tika bino. Bo sepe la pona changer. Koya tena ba commentaire pona ko bomo n'estomac. Bando ki bata BCBG ko lia matin midi soir. Bozo lia des autres comme rêver to lingite ko lia obilo bozo lia. Bima na live nanga na ebisio po yoko na ko doki so pamba. Ndoki. Bandoki o bat baba so ti ba ko lia mbongo so ya mida kuna na mobile ne kamere ti ba wezo lande komiti na bana jiba bota. Ya bo kebe elongwe na orchestre kiti na bana toko telemela bino so zayi ba fali bolinga boya toko telemela bino bandoki oyo kwa okota live na ngati aba pe mutu batuti na voiture ya Jibem Piana nini kasa comme ça soso a comme ça ke nyama po chauffeur a mona ete obite bandoki basara bongo kizengi oyo yaka lisusu na sokolo bien. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza petite sœur à quartier Nangiri, à Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là que j'arrive même pas à réaliser. Je voulais savoir si c'est vrai que Océane Piana est décédée. Papa Nicole. Ya Nicole. Océane Piana Koufi. Oh non, c'est pas possible. Non. Ya Nicole. Ya Nicole. Ya Nicole, akufi na nini? Oh! Non, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Ya Nicole. Non, Océane. Amélie n'a été le côté bâtissé dans voiture. Na poto awa. Marlène, on soit na Marlène.
Oh, Marlène Aseni. Yom tozolo ba Marlène wa mabe penza wana mawate tika lokuta. Marlène a enregistré ye Eseni. Yo ebite na réseaux sociaux so matière ekoi ba enregistrer ka batu ya yo ndo yamba téléphone te tango yambi téléphone yeba ke ba ko enregistrer yo. Marlène abengi ye azui abando sola na Marlène a enregistré ye na réseaux sociaux tant da ozo appel ya batu ya réseaux sociaux numéro yo yebite so boy yamba atin pourtant yo yambi déjà yeba ke mutu so za pour so ko enregistrer abandamba mo ko enregistrer yo ya yambi téléphone Marlène a enregistré bosco mabeza ayeli bino matière po bwande ko hésiter awo et ana olikamba solo te ya lokuta mais boyoki ye moko sa maman au moins Marlène ayeli bino preuve enge beni na makambo yango page noire ya Zulema nano to balolite baeko kamatela biso Océane tokosala bino rappel pona komona lolenge kani bato batondaki meke pona kolela Zulema azalaki bongo chanteur monene to boyi kozonga nsima kino na Seguin mpo mayo ekoleka mingi kasi mawa ya Zulema ezali nano mpe tosilisita kutu ya Seguin te baekokamata lisusu na kati ya libota penza ya JB Mpiana malobelo bamaki ebele nsima ya Zulema to mpe kati na liwa ya Zulema kasi eza be kolobama kino sika boye mais na conseil ya biso bayaya tokoloba kaka ekomi makambo ya Nzambe JB Mpiana tosengi na yo okenda bongo na losambo soki mpe osambelaka zongela pasteur na yo to mpe motei na yo amika kotala malamu tolanda mwa moke ndenge nini ebembe ya Zulema elekaki. C'est décevant. Devant la mission, nous sommes aux joies. Le sang de Yasuka. Merci. Chaka Zulema, Kolori Ose Lelo, Obosa Yote.
Route université, Dominique Capella, et continuer les Dominique Fuseli pour l'équipe. Allez, on va sur la fédération de l'emploi, moi, et si on a dit, moi, on avait pas mon maître. Pour ça, c'est que là, on a pas de laï. Laï, quand c'est sous le mât, pour la famille. Pendant que l'université, on a nous devons contenir l'organisation. Pour ça, l'université, Capella, pour ça, c'est nous devons vous accueillir au pays. Et je vous le merci à vous. Na maloba mana pe na kotalaka ba image ya mawa nde tosukisi kasi tokolanda bongo makambo ya liwa ya Zulema suki ekosuka lolenge kani ya liwa ya mama Océane mwana Océane ekosuka lolenge kani toujours na esprit ya bien tozala na esprit ya bien esprit militaire toujours balobi mboka ezali na etumba tobosani te topesa makasi na bawazalendo bango bazali bongo kobunda pona ekolo to vanda kimia totala ndenge nini armée na biso pe FRDC topesa bango makasi na lolenge bazali toujours kobunda lobilo liki na walikale bitumbe ezalaki makasi basukoye mataki likolo donc vraiment to zela toyeba soki tokosuka na bango wapi déjà na kolandaka ba nouvelle epai mosusu M23 bapesaki communiqué te bamilongoli na walikale mpona sécurité pe na balanda makambo ya règlement na bandenge esengaki bosana te kosabone pe kopartage kasi na nsima na yango bo s'abonner ebele mpona kosalisa biso merci.